nazana moka otonga te ya kolesa bana pasi na mobola karte oya leki mama jina sabela tabana mama jina labela tabana na koma mutamawa mema nge kosuka wate na sengina monda tie boyo kela mawa boka disavenia balanga boka disavenia balanga batanga classe bana na mosengo baseke trouver na gratuité na mamwilo koke na mamwilo bokuta kuma bana nga oya bale batanga kate bakoma bata TikTok na ba live kuna pe futa kate binangeza pasi na pasi bolo belanga papa Fati bozo ba video na boko misange pa moko jamboka boko misange papa Fati boko misange pa mama Denise boko ti alikamo Oyoki elenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Na moga otonga te ya kolesa bana pasi na mobola karte oya leki mama jina sabela tabana mama jina labela tabana na koma mutamawa mema nge kosuka wate na sengina monda tie boyo kela mawa boka disavenia balanga boka disavenia balanga batanga classe bana na mosengo baseke trouver na gratuité na mamwilo koke na mamwilo bokuta kuma bana nga oya bale batanga kate bakoma bata TikTok na ba live kuna pe futa kate binangeza pasi na pasi bolo belanga papa Fati bozo ba video na boko misange pa moko jamboka boko misange papa Fati boko misange pa mama Denise boko ti alikamolanga fosolo politique Israël lobinini ndekolanga mobali lobelanga problème e komisinga na suka na ibi place akokende te na sina lembi justice na okokate na lembi na la place akokende te charge yango na lembi na ebisaki bango basolanga ta bana charge balobi eteli bango te bango basibasibi justice na maboko bolobela ngai ye bokotela ngai bata monde entier bana Congo bana mboka papa Fati mama Denise mama ba mama kota likambo nanga na komi na suka botika teke na kufa kota ndako je suis en danger mama oyo nge tokoma konzipa bambula soki mbule beti tala ndako bafisi oyo moni eza libanda tina kati ya ndako bafisi lekoma kopanzana yango moko tala ndako tozaka na porte tala porte awa naza nanga na porte ofandaka na biso kati esthétique yo tala ndako eza te omona nga tolalaka libanda naza neloko te ndako eza su neloko te naza neloko te ndako eza su neloko te soki botiki nga un jour bokoyoka ndako ekwei soki tokufi na bana te boyokozoba video boyekoloba mawa boyokanga mawa ntango naza viva te ntango nga na bana tozoloba bokota likambo na biso bazolanga solution batongelanga ndako na nga bazongiselanga ndako na nga naane bandalité naza na suka te nakomi na suka yango naye mpo na bino bata monde entier bana Kongo bana mboka oyo baza na bapays étranger nyonso bolobelanga likambo oyo bopartage massivement bopartage video oyo bolobelanga nasangi balobeli na justice nasangi balobeli na famille toza na mutu te ngai moko likonja famille femme veuve mama bana nayebana bino oyokela ngai mao mbote balibota mbote bandeko na ngai ya monde entier eza bepesanga makasi kolela te naza koexplike mpona probleme ya lupangu na nga lupangu na ngai depuis 2023 nayambaki yaya ya ministre Guy Lwando Mboyo kombo na ye Dimi Mboyo ayaki epa na ngai lokola locataire na lupango na ngai nazalaki na 6 appartements likolo de 3 appartements na sepe 3 appartements abane kofanda na appartement ya suka kuna asali une année nandambo presque 2 ans le 31 janvier 2023 9h
nazalaki na kati ya ndako nazo préparer mbongo po mwana akende classe na sutuka mwasi na ye azobima na koganga majina ndako ezozika na bindako ezozika mbamo mutema nange panzani na bimi na bimi bandeko na nga na ye kokuta milinga ya mwindu ezobima na fenêtre ezobima na porte milinga ya noir na moni boye na bandi kobelela bana baza wapi ndoka bana ebele bakendeki kuna balande kozela pate jour pape ayaka na ba 9h à 10h bazalaki liboso ya Bethel puisque ndako nange eza na sima église ya cité Bethel Kayumba numéro 1 soki boye bokokuta ngai oyo aza na posa ya koyeba tina mozindo nazali na déplaçaka te nakendeke epai te nafandaka na ndako na kopesa badone nyonso na badetail nyonso ere bayoki boye batimi mbangu bana baye na bata quartier bakende kuna milingi etondi bazomona ata porte te o moto ezopela puisque milingi ebimi ntina salon molili bazotuna yesika mwasi ya ministre azokita na cycliste alati sengle asimbi bana azokita natuni batuna esika moto yango ezopela na chambre o na chambre ya bana na chambre ya bana bango bazalaka kuna te bebi chambre ya bana te bamai nyonso bakendeki nango basopi dans le vide bakiti lisusu baye kozwa mai pour la deuxième fois mbala moko moto ebeti pou kobete ebeti moto éclaté emati mbala moko bakokaki lisusu koboma yango te na oyo azalaki na deuxième appartement lokola bachambre ekangamaki ezalaki na chambre ya bana mbala moko ekoti na chambre na ye bameki koboma bakokaki yango te mutuka nti asandi eyaki ekomaki trop tard baimage ezali oyo bavoisin oyo baza na nsima ngonga ndako wana baotonga baopuneka dale ya se komi nano kuna te azwelaki nga baimage puiske ngonga wana nayebaki eloko te nakomaki ka kolela bana kote oyo baoyeba eloko te mais tika ya te esandi eyaki ekomaki trop tard ndako deja likolo esi ezikaki ere nasilisi napedaki lokwa connaissance natala boye balocataire nyonso bazalaki mais famille wana ezalaki te puisque courant mpe ezalaka te mokolo yango courant ezalaka te naoki kaka ndenge moto oyo azoyeba ke balobi mwana tumbi ndako bapesaki soki mwana punition na kati ya chambre nde apelisi almete wana na monoko na bango moko mwasi ya yaya ya ministre ndenge bande kopesa detail tomoni ndenge otumbi ndako ya bato bapesi yo punition kepelisa almete omoni ndenge otumbi ndako ya bato de makambo nyonso elekelaki bango kuna nga mwena yeba eza te namoneka ndako na nga eziti ere nasutuki bango baza lisusu te tolalaki na balocataire nyonso na oyo nyonso batikaki kobimisa eloko te biloko na bango nyonso ezikaki tolalaki na bango bazalaki te nasutuka bango tu na ye na bana na mwasi mutu moko te premier jour eleki deuxième jour nde batindeli ngai message ke mama jina kokende na justice te tozoya tosolola ngo en famille toyebi ke ndako esi eziki so toyebi tokóma na justice mbongo olie totonga bata justice ekokende kobeba na justice olie tosomba ata basaki ya nsima mpo ndako na yo ezonga tozoya tosolola à l'amiable namonaki ntina na okende na justice mpo nakende ofunda bango bazongisela nga ndako loko bango moko bandimi nazela bango kaka troisième jour baye wana yaya ministre ayaki te mwasi na ye mpe ayaki te mais atindeli nga délégation ya 8 personnes baye balobi baye kose présente baye koprésente baye koremplace Jimmy Mboyo malobo euti epa na bango puisque bango moko baza na somo na kobanga ndenge bazikisi ndako mwe bakoma awa eza te mais nde namoni bango ezondire namoni ye moko Jimmy Mboyo na mwasi na ye na famille na ye baye koprésente bango baye tosololi na bango baye koselanga protocole d'accord na ndenge tosololaki na bango balobaki bakotongelanga ndako donc 4 mois napesaki badetail na nga nyonso na bino aza femme veuve nabokolaka bana yango nde eza bureau na nga mosala na nga nyonso salaire na nga na fin du mois yango nde esungaka nga na bana ata bino bokotonga me bobanda ofuta ngai bambongo na nga balokataire ndenge babandaki kofuta basengi babi mama toyebi ke toza likambo ya monene tozotonga ndako na kofuta nyonso na ye liboso
ya Jimmy Mboyo. Jimmy Mboyo nasalaka mabe lokola nayambaka yo na kati ya lopango na ngai soki nayebaka makambo ekoleka papa nangaki na ndima te me na ndimaki lokola baRS nyonso ayambaka balocataire seki nasalaka lisumu po okomisa nga na niveau oyo obebisi vi na nga obebisi vi ya bana na nga baklase na bango ebebi bana na nga batangaka te 3 ans boya yo bazwi diplôme lobi bango na bakomi na ba G3 bakokoma balicencie mais yanga badiplôme depuis 2022 ti lelo bana nyonso baoza badiplôme baofanda na badiplôme na ndako lisumu nini nasala mabe nini nasala tofanda na yo mabe ofutanga nyonso mutema munene boyeti wapi yokuta sikotobe mbongo ezika na kati ya lopango na nga oloba mbongo ya ministre Guy Lwando oyo apesaka yo ya propagande po kende osala ye na 2023 ezika awa na ndako oyo mais awa na ndako ata $10 ezika te yebisa ndeko na verité place otia mbongo ndeko na baso sakrifie nga mpona nini yozwa mbongo bomba ndeko no mpe basala propagande abima sikanga nde naleki victime mpona fatisaki yo na ndako na likolo mbongo akozwa ndeko lo mbongo okoki batata te babotoli yo na nzela osepelaki otumbelanga ndako apres oboye kokosa ke mwana nde atumbi ndako bopesaki epunition apelisi alumeti mais eza faux réalité vérité eza ke ozwa mbongo ya leki no ministre Guy Lwando oyo bande kokende kosala propagande ozwa yango obomba yango okosaki ezika awa lelo nga na otombe victime peut-être yango nde ministre Guy Lwando olikoyamba ngai te ministre Guy Lwando répondre ngai te nzeta bango bangala kumwa mboka nzeta bango lobi nini loba liloba moko yaya ngai soki obwaki yaya no Jimmy Mboyo te apres bambongo nyonso tu wana apres ndako kozika akeki locataire asali bavanti mpo oyebaki azwa mbongo te oyamba yo opesa ye ndako akofanda afandi na kite na famille na bana na ye metala ndanga na fandi tala nde nakoma bilamba efandaka na ndako te biloko efandaka na ndako te imidike tonda sokosi bilamba ezopasuka bomona bavideo natindela bino bomona biloko natindela bino nasala bavideo mbala na mbala yango nayepa na yo ministre Guy Lwando loba liloba moko biso tu toza bayaya ndongo oboka ye te obokanga mpona nini ana moto te Jimmy akoma kotelemisela nga bavoka azwi bavoka na yo ministre Guy Lwando azwi bavoka ministre ya sénatrice Kati ake na bango na parke nasambaka sasa avoka nakozwa mbongo avoka wapi kolia na ngai ya pasi nakozwa ya kokende kofuta avoka eza wapi naza na avoka te nabeleli bavoka monde entier bavoka Congo nana mbongo afuta bino te boyokela ngai kaka mawa bokota likambo na nga nabeleli bakonzi ya mboka nafukama te kofukama pardon bafati nafukami baseleki nga nakoka sute mwa mike tozaki nango ya koteka bakandela mamike sesili mwa bilamango tobombaka ya kala tosi toteki na boka totesili naokoka te kolesa bana te vinangeza danger na financière mbabe naza nango te kolala mbabe vina biso tozorespire humidité mpona sante mabe botalangaka boye bakonzi ya mboka badepute mboka oyo baministre mboka oyo bagouverneur ya mboka na nga bakonzi ya mboka na nga mama Denise Nyankero mama afukami azolela natandi maboko basalanga protocole d'accord bakenda nga na justice ye moko asigne na 4 mois lelo 3 tolanda 4 nalalaka na mabele tolalaka libanda soki mbula ebeti tobangaka loki ndako ekwela biso bafisi ndako mobimba nakokimela wapi nayepa na bino nafukami naleli lokola mwana mboka naleli lokola mutu aza na pasi nazolela mpo nayebike naza na bato naza na bandeko naza na bakonzi naza na badepute naza na baministre naza na bagouverneur naza na baprésident naza na babourgmestre batadevelope maboza wapi fami na nge ezokufa bana batangaka te oya kosunga nga bokotela nga na likambo oyo bosala politike papi Israel olobela nga naza ta na voka moko te
nakende kotelema kuna kangai moko sans avocat ata batelemiseli ngai bavocat na bango 6 7 5 8 nakenda kangai moko nalobi na osamba mpo nalonga te nalobaka liloba moko bazongiselanga ndako na nga ndenge ezalaki na continue vi na ngai bana nanga bazonga baklasi mboka nitofela kwa banyama weza mboka nini mboka nitokofela kwa banyama boye est-ce que c'est normal lobi jipo basoda ye 5 jipo basoda ba na bambwa minene ba ye paraît que no bazoya ko buka quartier mobimba 80 mètres donc quartier mobimba bazo buka ngo lobi na ba 11h ba ye ko avertir biso lelo na ba 5h lelo na ba 5h ba ye ko buka quartier mobimba buka biloko ko tenga to bimisa na moyen nini na 11h ni biloko ko tenga to kena ndenge nini to vivre loka banyama pona nini toza na masina na sifoko baye ko buka biso quartier mobimba je te dis kaka nde balobaki lobi bakobuka na ba 11h lelo na tongo ba 5h baye babandi kobuka nde na bana bino bona obanga ko filmer basoda bazali banda mour etondi ba jeep baye na ba jefa loko a guerre bazobuka biso bakonza mboka boza wapi